Wengera na polémique, wengera na boy. Mais tout le monde fallait pour pas aimer pas landi lokolo. Abeti biloko wenge. Botika ko la biso la musique mo ya copier. Lelo artiste mboka lobaka na biso nini? Que wenge ne muteyaka na buzoba na musique congolaise. Héritier Watanabe révélation de l'année de l'Afrique centrale pour avoir nominé. Mais le nomination Héritier Watanabe bate belé baké na babi keza copie ya David Mosso. To solongo na bien parce que ba trophée pe bat musu bazwa awa. To lo ba pe zara David Mosso. Tonine parce que les gens aujourd'hui ba remet comparer mi-ange mi-des-morts na Tokos D. Tant bon comparer Tokos D na mi-ange mi-des-morts. Héritier Watanabe a fait 4 ans sans album. Abimi sa album té. A eli biso mi-ange mi-des-morts. So besoin comparer on a Tokos N. Parce que Tokos Nengezana eza featuring ya ba musicien o baza makasi. Na minute o na tin o mutantel azobinisa o mutantel asaliboy. Depuis que la minute au générique ya Ferregola ezobunda na générique Héritier Watanabe. Voilà Moutako Sabinote, Koto Cindy le cœur honorable avec université na Kofi Olomide, Motoko Sakanate. Ezaliko panza Keba mopepe mabe Ezaliko goma Keba Ata osambelaka te Sika mabe Emame mame Emambu mambwe Emame mame Emambu mabwidi Makambo ebimi mame mame Satana telemiko telema mame Mopepe mabe telemiko telema mame Eve bisi balanzambe mame Mopepe mabe ezali Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température. Voilà, très bien, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le vitesse so wapi na nenga mukete bo solo la musique toujours. Toko tikarate ko lo baga vérité na marambo etali musique congolaise. Parce que tout le monde que marambo nenga ko mi kotendele ko mi kotenda nenga mabe. Mo mboga lengi, mo musique kitoko, mo kuna ba crochet, mo kuna ba beti 12. Yango Héritier Ibula muyaka solo donc après job poster ngane mokitani na ene na yaka muyaka solo donc je dis merci to ba jeune na ba nyonso ba Hollande Héritier Ibula partout dans le monde entier, pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Je dis merci à Driss Chamoto maître Bebazibe Bachafouan au monde. Merci beaucoup à maman Rosette à la fleur d'Ambour. Maman, je te salue là où tu es. Mon président Bruno Loubi Kambon a propre Sandra Wangata maman la petit bon junior et Broly Dizamach. Héritier Ibula est là. Son azana par rapport au sol, ma musique on est remis parce que le 18 décembre batu nyonso ba se lancer que tu reboire album. Tu reboire mais le lot comprendre te Héritier Watanabe abimisi biso mi-ange mi-des-morts. Mais le lot moni ba Warriors kuna otoko fallait pour abimisa biso Tokos D. Tokos D fallait pour pas nominé na Kama Award na deux catégories au bino nyonso bo landanga boyebi. Y compris na JBM Pian. Héritier Watanabe révélation de l'année de l'Afrique centrale pour avoir nominé. Ada nominé, mais le nomination Héritier Watanabe bate belé baké na babi keza copie ya David Mosso. To solongo na bien parce que ba trophée pe bat musu bazwa awa. To lo ba pe zara David Mosso. Tonine parce que les gens aujourd'hui ba remet comparer mi-ange mi-des-morts na Tokos D. Tant bon comparer Tokos D na mi-ange mi-des-morts. Héritier Watanabe a fait 4 ans sans album.
abimisaka album te ayeli biso mi 11 de mots so bozo comparer yango na Tokos ndeni parce que Tokos ndenge eza wana eza featuring ya bamusicien oyo baza makasi badaju tomoni bango wana na Fally Ipupa bayembi tomoni banino bocompare album ya ba featuring na album au artiste ayembi collaboration na ba artiste local ba artiste musicien na ye ndenge nini to compare ngo poni solo lo Fally a rafler ba trophée ba nini pourquoi parce que azoyemba na ba musicien oyo ba obeta ba vie belé mais lelo ba me comparer Tokos de na mi 11 de mots pourquoi to comparer Héritier Watanabe pourquoi c'est que vous comprendre que forcément Héritier Watanabe bazana ngo yango lo bokomi ko comparer bobeki bokolia to moni place mutameli mutu azate to moni place mutameli mutu azate album tout bat babeti to boyika album ba 3 minutes 4 minutes parce que mon nézero évoluer oui c'est très bien mais biso message pe ba 7 minutes na biso parce que to moni lo mora spécial wana ezate parce que na minute o na kin o mutu ntel azobinisa o mutu ntel asali boy depuis que la minute au générique ya faire gola ezobunda na générique Héritier Watanabe wana mutu akosa bino te koto sindi le cœur honorable avec université na Koffi Olomide moto akosakana te o chetembe to kende pièce contre pièce to cheli bino bomoni ndenge kin eza koningana malgré couvre-feu suka 21 bar nyonso kanga mene mais quand même bat bazoyo ka musique botika koyela biso ya musique mo ya copier lelo artiste mboka lobaka na biso nini ke wengene mutu yaka na buzoba na musique congolais wenge yaka na polémique wenge yaka na boy mais to moni Fally Ipupa yemo pa landi lokolo abeti biloko wenge na album na ye to moni pe faire gola o ressusciter lisusu azongisi ndombolo ayembi yango abuaki plutôt sali cri et sali pe kitoko na lengi na générique na ye ndenge bato bao féliciter artiste totika ko comparer Héritier Watanabe album nemi Ange mi de mort na Tokos de waneza album ya ba featuring en tout cas waneza album ba featuring mais artiste sera bêta qui loko ya ye moko na ba conception na ye on pourrait comparer mais compte tenu eza différents à séparer to comparer en autre en tout cas bon comparer en autre bino bi bêta album international to moni échange ba idée wana to moni en autre to moni en autre to tika ko kosa bat na mametali musique depuis ka lo ba to bêta ne musique to bêta musique to tika ko copier parce que babilo on peut bimi bati bimi bate belé babeti to zo betela bango maboko oui c'est très bien innovation pe makase ezate mais to moni faire gola ina innovation pas innovation sur mais faire gola beti générique ne du début jusqu'à la fin centaine mbondande beti centaine mbondande beti a même mabiso na couleur so tali ba animateur ba yepe na moi baki lelo moko boye na kati ezateke bolo ba ketoza pour ngalo ba bosolo na musique ba betelo ko bien to ko beta maboko o betelo ko bien en tout cas to ko lobela to ko critiquer parce que bosolo na musique ezo ko primer ezo même biso parce que so obi que no ba nombre de vie que fala zo teka makasi ko leka ba musicien nyonso oui eza ba featuring to kende eza ba featuring eza tibia ye moko te. Ok, du début jusqu'à la fin, collaboration avec musicien. Non, il y a des featuring aux artistes à Mimi Bisoda, Tokos 2. Nenga Betati, Tokos 1, Nenga Beti Tokos 2. Donc, tout ce cas, au comparaison, ils ont simbaté. Donc, ils ont balanaté. Faire gola abimisika générique, album te message générique. Donc, tout s'attend à tout l'album Harmonie. où ils ont la participation, il y a ba master na ya ba wenge participation na bango za na kati pour ça la moi bien et ça la kitoko connaît lengi. Donc to même polémique on a été donc to tika total la bati bango ndenge za okende. Total la bati vraiment ndenge za okende. To tchaba connotation na biso to féliciter l'artiste non to comme ça la comparaison. Oui, on peut faire la comparaison.
mais moto a sali featuring na ba artiste o ba makasi parce que sur le plan il y a internet ba dajo on ba mettre Gims ba Nino ba rada likolo wana mutu aboya ngote ba déjà likolo et puis to tika musique à YouTube musique à ba buzz to beta nde musique to tika musique à ba buzz to beta nde musique parce que toi on a pas ça ba artiste na biso musique na biso eteka makitoko parce que sur les musiciens na so beti album na bongo kitoko eza Congo c'est le Congo qui gagne eza ba Nigérien te ba on ba robina rara parce que ba yebi ke ba Congolais ba sala ba ti ba bien ba sala bilo ba to tika ba beza ba YouTube que artiste au betara musique pour na beza YouTube bimise logo na yo et betika pour na 2 ou 3 mois après logo ngo elimo nango wana musique te ba Koffi Olomide ba betela so musique au mona ke abimisi par exemple le droit de veto album bandi ko bete kanyem sous 2 années ouais ranson na bete ki buisa pipa et kanga ko sakana te mais biso ba tibi to ko mo sala lelo to mo beta musique ya ba buzz musique à YouTube po ba mona yo kena bimisa ki na sala ti bo mais so to landela l'entièreté musique ango yo sala ba 2 mois o ka tibe bungi sur terrain Lansro Bossani. Quand à la JBM Piana, Lelo 10 ans sans album. Mais il continue toujours à remettre à concert, à vivre dans la œuvre. Tu Lelo musique, ils ont bêta. Ils ont bêta dans la bar. Ils ont bêta par-ci par-là pour la ligne. Ils ont leur cala 10 ans sans album, mais artistes, ils ont créé artistes à Zakaka, na top. Azaka na top. Mais si on a un bisou de même. Mi pepe mususu tolo bate intel aleti intel azabwe wana za ba buzz ya YouTube to tika buzz ya YouTube ki artiste bazo teka ko le intel ba Koffi Olomide ba teka a Julia Florida olanda ngai place ozali tata mwasi ya bana Julia Florida ba Koffi Olomide ba beta ba ultimatum ba teka ba album kaka na ba cassette to yebi o epesa lelo tellement to koti na monde internet makamto ko mote na ba buzz bato mo me makamno so na ba buzz beta musique ti bebe tata inane ya ba ti mumso ko beta ba inane te 1 mois ya pamba ti bebuni 2 mois ya pamba ti bebuni Robino mundi ba tei makelo yo wana beti goûter éliminé na classement éliminé abeteli bitala ba musicien na biso en tout cas bo welela te beta no musique na kimia beta na musique na nebo betaka bo tira ko wela ba afrobeat eza musicien musu ba afrobeat eza ko simba bino te on a beta world na yemba na français o yemba na français na koyoka yo na koyoka yo bolanda ba musicien o bazana renommé te boya malembe ya na opesa merci na déplique depuis que zo beta kati lelo musique na biso kaka yanga zo beta tomoni Robino awa aili biso goûter abimse nzembo moko boy donc Robino zongela biloko no bana robeta zongela bason sili zongela biloko na wana wela musaka bato epesa ko ba vie ebele zongela yango biso tu to komika ba afrobeat biso tu to komiko memanaka likolo moko to welela te to zaka ba mawelisa te bo betela biso ne musique à l'entièreté to landa to sepela to beta maboko ya musique mo boye ba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois to lembi yango et puis bokomi ko satirer mitu na biso ba mélomane ya bonne musique mito ko mi satire ba yeba soutena na bimisi te na zone ici boye na sali boye te tozoyeba te tozokende wapi tozoyeba te bo betela biso musique o toyeba yi bonde ko betela biso bo tika ko copier eza mabete mais ozo copier nini po sala nini po beta nini po mema biso wapi Koffi Olomide uti ko démystifier batu ona ba nombre de vues batu ba lobby ba n'importe quoi on a Spotify a otekate yo na otekate
Kofi oteka te na Spotify to na ba streaming ba oteka na Diamond bazoteka botika koyela biso ba biloko mo bo memela biso wana botika onga analyste ozona biloko mo bo oye boya na ba pièce botie ma Spotify bo scanner ngo boye botie poso bochenga na Kofi na oya Kofi Olomide na Diamond na tie yango bomona te ndenge Kofi ba oteka na Diamond to moni pe nenga artiste musupa do teka parce que bozolo baka aleki fala leki sali bozo ni siboy tozo ebate musique yango bozo mema biso wapi bote na biso wapi tayo osala mise au point par rapport ya album ebimi musique ezoni elengi na nenga mukete malgré couvre-feu à 21h et bomige Torotala le 25 décembre tellement l'album est au rendez-vous Torotala banani ba robinisa bana na moi ba parents banani ba robinisa Torotala voilà c'était là votre humble serviteur héritier Iboula yé vraiment balobi bo consommer mon lasso ya Karine Mokonzi bo consommer mon lasso ya Karine Mokonzi bo télécharger yango bo ti afobita Karine Momoni nenga zokola au jour Karine Mokonzi a changé. En tout cas félicitations à Mami Karine Mokonzi la baronne. Tu as une intégralité. Il y a Rotali Sabatu, Molasso sur le terrain. Je dis merci à Baunion sur Bazou vraiment temps. Il y a Roland Nangang héritier Iboula partout dans le monde entier. Je dis merci beaucoup à Maman Rosette et la fleur d'Ambou. Pourquoi pas à Dricha Motomètre de Bazibé, Bacha Fouin au Monayango. Merci beaucoup à le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup aussi à Bruno Loubi Kambonga propre. Samba Wangata Maman na Petit Pont Junior et Broly Nizamatch. Je dis merci à Bagnyoso. Au Balingaka héritier Iboula Mouyaka na bango nyonso. Après job poster ezala ndengai. Donc on continue toujours ko s'abonner na Congo température et ko sala kitoko ne lengi. Champion Wadol. Papa Philomo Pepe. Depuis Londres na peso bambote Papa Philomo Pepe. Merci beaucoup na Yannick Fumuntsete papa na Brian. Merci beaucoup na Isaac Monganga. Papa na Benol depuis les États-Unis na peso moté. Dali Iboula maman Mokonzi. Ba Joël Noël ne place aux amis. Pourquoi pas avec Chiro Kinwani moto pela ba romona bimangu. Merci beaucoup. Na muze na sima caméra pourquoi pas na Hervé Bositampene et Tolomo omoni vraiment au sepeli to monani soti Nzambe azongi nanute play. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette et la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température